Ingeta, la famille Bokota, Bokoto, la famille, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya kuinda, kolala kolamukana ya pasipe mawa, kolala kolamukana ba dossier, na ba situation, na ba affaire, kolala kolamukana bandekonanga na makambo na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki makambo ezali tokoya koloba, soki makambo ezali te moya ya koya ezate pe tokotikala koya na biso te. Toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali, ba situation ezali, ba circonstance ezali, yango bomonaka biso de notre côté toyaka toujours et encore na lombangu. Lelo toye bandeko nanga toye na affaire, toye na dossier ya pasteur de la foi. Tango tobeta déjà histoire to affaire ya pasteur de la foi, biso nyonso toyebi pasteur de la foi azalaka moko ya ba pasteur ya minene ya mboka na biso, le pasteur Jean-Paul Mayata. Bandeko nanga koya kolala kolamukana makambo, koya kolala kolamukana ba dossier, koya kolala kolamukana ya somo, koya kolala kolamukana ya kuinda, koya kolala kolamukana ya pasipe mawa concernant le pasteur de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata. Ebele abatu deja bakoya kotuna dossier eza ndenge nini, mama Étoile makambo eza ndenge nini, pasteur de la foi asali nini, toyebike ekozala mituna. Avant ya kokota na mozindo ya dossier, mozindo ya situation, mozindo ya makambo, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisimpito, pito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ndeko na biso Valérie Petelo, bambote na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas leur tonton international, sans oublier Madame Nazo Kazadi, Nandenge Moko ya kitoko. Voilà. Lelo la famille toye awa na makambo ya pasteur de la foi. Tolandana nous sport yo la famille. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope la kate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, tope,
externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la famille, quand on a bête la rabino lisolo, quand on a yeb sa rabino toujours et encore battre la santé, ce qui au battre la santé, te mon côté a utika la ko battre la santé, yo moko ka na nzoto na yo oyebike a na nzoto na nga na zo miyo ka bien te, eza toujours important ya koyeba ndenge nini ya komi batela. Voilà. Bande konanga good news, bonne nouvelle, sango ya malamu concernant surtout makambo ya Gavker. Toyebi ke ebele ya ba couple, ebele ya batu lelo oyo bazotungisa mama kasi na oyo etali makambo mabota, hein? To mona ba couple mosusu lelo oyo bakomi ko kabwana, ba mosusu bakomi ko panzana. Pourquoi? Parce que mama azokoka ko concevoir te et ko sala mwa matata surtout avec nos belles familles. Ezalaka toujours participer mawasoki moi c'est azobota te, hein? Au moins pression bakomi ko tia ngo pa ya mobali mosusu ata soki mobali azalaki na bolingwa makasi, mais aussi longtemps que moi c'est azobota te mibali ebele balembaka na kozela yango. Gavker ayeli bino ba solution ya ba femme porteuse parce que eza na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moyen bakumbaka zemi eza te, yango ba solution na Gavker eye pona makambo ya ba femme porteuse bakumbeli bino mwana ti bakobota bapesi bino mwana na bino na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille to continuer dossier otoye nango lelo, to continuer makambo otoye nango lelo concernant surtout et encore pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata. Quand to betali solo, quand to solo la matin, midi, soir la famille. En tout cas, to yaki ko vanda na bandi ebela batu o déjà bazalaka ba abonné à chaîne Abisso Étoiline Ines TV. Ba mona ki na sala ki vidéo, il y a de cela 6 à 7 jours. On a salaki vidéo moko ya pasteur Mayata. Pasteur Mayata bando pesa kaka mwa ba explication ka ndenge zelaka ya ndenge makambo na ye ya kibonzambe kozala pasteur et au-delà de ça na makambo ya théâtre. Toyaki komona mwa quelque batu bayaki kobenga nga kande totiaka ba numéro ba téléphone batu babenga kinga balobi o mama Étoiline soki okoki kolekisela biso message oyo batu ba mekana nu kosolola batu ba mekana nu kopesa ba point de vue na bango kandenge ezalaka. Bon, je m'étais dit eza question ya bien toya to sololango biso nyonso chez Étoiline Ines TV kande boyebi chaîne na biso eza chaîne moko topesaka toujours opportunité na mutu nyonso à s'exprimer. Alors, qu'on s'exprime na yo ekozalaka na ba commentaire nga nazoloba awa yo s'exprimer ka na ba commentaire pour que esunga batu mosusu. Na ye komona kande na lobi batu babenga kinga batu balobi o pasteur Jean-Paul Mayata aza pasteur moko munene aza na appel ya kibonzambe aza na appel ya munene mais mwasi na ye aza mwasi ya ministère te. Bato o babenga ki balobi mama Étoiline mwasi ya pasteur Jean-Paul Mayata aza penza mwasi ya ministère te. Alors na mekaki kotuna mama moko to bando solo na na lobi pourquoi lobi bongo aza mwasi ya ministère te. Mama wana mekaki koloba oh mama wana mwasi ya pasteur Mayata aza na vie ya prière ya makasi te ndenge tomonaka ba mama pasteur mosusu azotele makajo mosusu boye moi pasteur apesi moi prière à ma casse pour sentir penser que oh maman pasteur a sambela mais ce n'est pas le cas avec moi si ya pasteur Jean-Paul Mayata vie à prière eza ya kobunda eza penza ya makasité. Bon na ebité la famille to mekana no kosolo la bino obo landanga selon ba bino to yebike la plupart de gens ezate ke bato o balandaka biso bango nyonso bakendaka na église ya pasteur Jean-Paul Mayata te. Mais il y a de ces personnes au bazalaka peut-être dimanche à 8 ta au tien d'église te quand est aux zalaka au lieu vanda kaka au landa ta moi culte en ligne et ça na bato au balandaka ba culte ya pasteur Jean-Paul Mayata. Ba o bolandaka pasteur Jean-Paul Mayata bosi bomona déjà moi si na ye ndenge azo priaka selon bino moi c'est pasteur Jean-Paul Mayata moi c'est pasteur de la foi aza moi c'est un ministère teto aza moi c'est un ministère la famille s'il vous plaît je m'excuse
na ba commentaire na bino kaka parce que makambo ndenge komi ko kendela si déjà 5 personnes et bengi cela veut dire qu'il y a quelque chose hein il y a des choses il y a quelque chose qui se cache alors ekozala bien moi ba intervention na bino la famille et ça la malamu de mon côté na komeka pe ko sala moi analyse ka ndenge to mesana na biso ko sala ba analyse na ndenge moko ya kitoko bon analyse na nga na côté ya ka makambo ndenge ezobima ya koloba keno mwasi ya pasteur Jean-Paul Mayata aza mwasi ya ministère te en tout cas nayebi te pourquoi bandeko na biso bayaki kozwa makanisi wana hein tito ya komona lelo pasteur Jean-Paul Mayata amata bongo amata batu lelo baya koyeba papa wana c'est vrai il y a la grâce de Dieu c'est vrai il y a ba théâtre pe matisa qui est mais aussi le courage de sa femme hein bomoni nga nalobaka toujours na ndaku ezalaka toujours que soki mobali azosambelaka makasi mwasi akoki kosambela me akozala makasi penza neti mobali te na ndako ezalaka toujours moko oyo azalaka likolo koleka moninga soki mwasi azosambelaka makasi na ndako omona mobali akoki azosambela na ye me asambelaka penza makasi te me asambelaka nalobi kete keno na couple ya pasteur Jean-Paul Mayata nde asambelaka mwasi ne asambelaka te nalobi bongo te parce que biso peut-être komona pasteur Jean-Paul Mayata asambelaka peut-être na ndako na bango mwasi na inde asambelaka mingi koleka ta ye mosusu ezalaka bongo c'est parce que eza église et surtout en tant que mwasi totindikaka toujours mobali liboso nakoki kopesa neti exemple ya mama Olangi muto azwaki appel c'était mama Olangi mais vu qu'elle était une femme mariée ayaki kobimisa bamakambo nyonso abando tindika mobali na ye bien que mobali na ye au début là c'était pas facile abandaki kobunda mais bokoki comprendre que mama Olangi abandaki kotia mobali na ye toujours liboso ezala neti ministère ya mobali eza bongo c'est de la même façon avec moi si y a pasteur de la foi donc de son côté ata soki ye prière na eza makasi aussi longtemps que surtout appel ezalaki ya mobali na ye en tant que mwasi akobandaka kosambelaka mpona kosoutenir mobali na ye mobali akweya te parce que ministère ya mibali ezalaka facile te hein ezalaka facile te mibali bazwaka bitumba moko ya kosakana te biso basi mwasi azalaka na mwa résistance mais mibali soki kaki bonzambe eza na kati te yango bomonaka mibali ebele bakweyaka alors en tant que mwasi na ye toyebi te baprière nini mama wana salaka et aussi une chose la famille on kolinga pe ko éclaircir parce que biso ba congolais mosusu c'est comme si biso tomonaka kaka apparence tolinga komona mingi apparence mais tozalaka na besoin ya koyeba te oyo eza na kati eza nini batu mosusu c'est vrai bokoki komona bango baza kaka rabababababa bango wana bazosambela cela ne veut pas dire que no baza puissant sur le plan spirituel te eza na batu mosusu bomonaka bango te mais na kati ya bonzambe baza makasi moi je me rappelle eza na témoignage ya pasteur moko azalaki na église moko ya monene papa wana bando sambela makasi azalaki na bapuissance moko nzambe bando utiliser ye puissamment zoka papa wana ezalaki nde na mama moko na église o nzambe apesa mission mama wana abanda kosambelaka kaka mpona pasteur nzambe abanda mimonisaka na pasteur wana pasteur atikala koyeba te omonaka pasteur soki moto azobela akosala baprière moto abiki bomoni kaka boye moto abiki jusqu'à ce que mama wana ekomaki na basérie moko ka ndenge ezalaka baeglise ya bacongolais mwa makambo yaki kobima na église mama amonaki kaka keno nalongwa na ngai église ntango mama akomaki kolongwa na église c'est fini bamakambo na kote ya pasteur ekomi kochange pasteur azalaki lisusu makasi sur le plan spirituel te pasteur akomaki lisusu makasi na babondeli lisusu te nde nzambe pasteur akomi kotuna nzambe nzambe nasali nini soki natambolaki mabe limbisanga nde jour mosusu ka boya lali
papa wana aye kolota baye kolakisa ye mama ya église asi alongwa na ye église balobi omoni mama wana nde mama wana bando sambela pona yo makasi mission na ye awa ezalaki na église na yo kosambelaka pona yo abandai kosambela tina ndenge na bandai koutilize yo mama wana nde abandai kosambela pona yo kendo luka mama wana zongisa ye na église bosenga babolimbisi pasteur wana azalaki oblige kokende koluka mama wana donc eza ba makambo. Cela veut dire que maman wana na ba prière na ya bando sunga pasteur. C'est de la même façon avec moi si ya pasteur de la foi. Tokoti koloba pété que non aza moi si ya ministère ya pasteur de la foi te. Bomoni pasteur de la foi na mabe, pasteur de la foi a komi ko bois que la batu ba jeton to ndenge nini. Hein? Ou bien bolingi ka bomona mama wana ye wana na ba micro azwa micro ye wana pe azo sambela kati bomona ministère ya pasteur de la foi pe ezo kendaka liboso. Mabolongo na se ya moi si na epe. So yazalaki mwasi penza ya ministère te mwasi oyo ayebi nzambe te est-ce que lelo oyo tolingaki toyeba pasteur de la foi oyo na makambo ya bonzambe peut-être tolingaki toyeba pasteur de la foi abandika makambo ya bonzambe plutôt et puis à un moment donné akwei hein mais soki ti lelo azo résister c'est parce que mwasi na ye atiaka pe mabolongo na se azo sambelaka pona mobali na ye azo intercédaka pona mobali na ye yango bandeko nanga ba congolais s'il vous plaît tozala batu moko te keno biso tomonaka kaka mabe baninga tozala batu moko te keno biso tozala kaka tolingaka mabe ekomelaka baninga mabe ekoyelaka baninga eza bien te tozala batu oyo ya komonaka babolamu pe ya baninga bamakambo oyo booloba bolingi botia nini na couple ya pasteur de la foi hein bolingi penza botia nini na couple ya pasteur de la foi eza ka pasi hein babilo mosusu ifo tolobaka biso bakongolais er mosusu tozolekisaka biso bakongolais er mosusu bamakambo pe tosalaka eza makambo moko bandeko nanga ezangi mutu na makolo eza ba makambo moko ezalaka ta na sens moko te tozalaka na mitema totika mwasi ya pasteur de la foi ka ndenge bazokende na mobali na ye aza mwasi ya kibo jeunesse na ye yango bino bakongole botiaka na mitu ya mibali mosusu tango aza na mbongo ya malonga te aza bien na mwasi na ye tango akokoma kaka na mbongo c'est fini akomi komona mwasi oyo abala akomi komona ye mabe akende koluka mwasi mosusu eza biso bakongole nde tozalaka mingi à la base ya badossier wana parce que na bamakambo neti ya bongo eza ba makambo moko ya koloba keno soki eza mobali mosusu oyo ayebi makambo ya nzambe te yeba akomi kolanda ke ti mokili ekomi komona ke oza mwasi ya ministère na nga te me malamu toka bwana nakende oluka mwasi ya ministère eza ka pasi soki bino bomoni ke mwasi wana ya pasteur de la foi aza mwasi ya ministère te me bino botia mabolongo na se kasi nzambe amatisa ye azala mwasi ya ministère parce que aza mwasi ya pasteur de la foi basi babalani moyen baya koboyana eza te eza moi bongo. Voilà, tokomi na moi suka partage na biso la famille. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.